Kande tolobaka na kati ya vertin politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso. Oui, mbote, bonjour, Babi 2021 Makambu. Kande tolobaka na kati ya vertin politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso. En tout cas nalingi bino mingi napesi bino mbote mutu nyonso azwi libaku ya kotia litoyi mpe miso mpona kolanda la quinoise Babi la quinoise miso ya aigle ye nde makambu ye nde nyonso. En tout cas merci beaucoup na le padre de la presse ye moko leader à Lyon ye nde mobali ya pembe na koboya oboyo sel mokili no parce que Babi muto eza likambo nde ya muto na tour na ye muto na saison na ye Babi eto frappé bino na 4 décembre 2020 siko tozo kota na bino na kati ya 2021 oyo to bandi na bino nde mo akanda Babi 100% véritable maman 100% véritable maman sika tozwaka masolo moko kitoko oyo efongolaka biso mémoire oyo ekobisaka mayela ba mama oyo yaka na ba traitement ya ndenge na ndenge oyo akebakisaka un plus na kati ya vie ya ba mama na yango wana lelo toyeli bino numéro sika. Napesi merci na ba mama oyo basabonaki napesi merci na ba mama oyo balanda traitement na biso ya liboso na kati ya émission na biso 100% ba mama traitement topesa kaka ndenge ni ya koki ko traiter aux échatabe no ko traiter na niveau ai. En tout cas toyebi ke batu na batu bazwaki ba mayele na bango batu na batu bazwaki ba solution. En tout cas yo pe mutu oyo ozwaki occasion ya ko s'abonner te nazo senga no yango ekoki masole bandi s'abonner mingi lelo na eli penza makambe bele te mais mingi lelo na yeli basi oyo ba message ko bimana mibale bele bon nde na yeli lelo na ko pesela bon le nde na ko lobela bon bana baso ba message ko bimana mibale bele oyo na tongo akepa première personne pourquoi que pas deuxième to 3 fois na jour na les sous baso ba message ko bimana mibali ya bato mobali oyebi kaza mwasi na ye ana mobali ne na ndako aza mwasi na ye na ndako yozo bimana ye wazaki alala mwasi ne na butu na moi kolala yo siko na eli bino na ndenge ni kopesa bilo traitement lolenge ni okokolonga ba infection ane kotaka na banzela wana ba infection ekotaka na mibalo ba message ko kusha bino préservatif o baza basi mususu azuya lokota infection kuna eko kitisela ngoyo yango lelo siko na opesa traitement ndenge ni ko traiter chetabe no ko kimisa ba infection wana tolanda lelo toena masolo ya tozo koba toujours na ai mais ai na ndenge ni to ko salela ngo ndenge to te ko salela ngo solution ya liboso te lelo to salela ngo na ndenge mususu biso ato pesa théorie soko lingi pratique s'abonner na kati Lidobi TV kuna so s'abonner okomona pratique ndenge e bando sama atopesi théorie na Lidobi to te pratique penza ndenge ni balaksa penza mona ke oui kama telemi penza mbinga ni aye penza yena ba plan zo la kisendenge penza ba sala ya Congo sa honte kuna bando zon pa ye moko wana ngate kuna na Lidobi TV to za madame na biso o ndoko pesa pratique na ndemo mukete kuna kombone madame Lidobi ye moko parce que so koto lingi o s'abonner o komona Lidobi ye moko la biso tolo logo na biso mo alaksi tolo la sapenda propriétaire tolo nde senga ezala ye mo azana madame Lidobi ye ndo pesa traitement na pratique nga na pesa ka théorie to tangela ngo to zulomba brevet ezelo côté que to lokoti na simanda kutoni to zulomba brevet on senga yo mtozana tukolanda tokei osombi babula aina yo osombi ta 3 boules olongoli yango basalite olongoli basalite olongoli basalite tango aussi solongola basalite wana nyonso alozwi ko tuta te banda ko raper o rapango o raper so si so ko raper ngo ozwi yango otiongo no esika moko après ozwi huile d'olive. En tout cas, maman zo bik na fait ya po bosana te. Zo bik na fait okoma. Ozu huile d'olive na yo to bi huile d'olive ba passer be ba koma ko sel on be pe ba sepela kola mbelango. Huile d'olive
ozwi osangisi yango na ai. Tant osangisi bongo oyebi siko soko sa ndenge nini okotuna maison ya huile d'olive ba mama toyebi kolambo oyebi dande batiaka mafuta na kati ya biloko po biloko ekoka mafuta nde pe kotala ai no quantité oyo rape nde pe koyebela ndenge nini ona koki kotia huile d'olive nanga soko tia osopi huile d'olive. Après, ozwi bande hygiénique otolata tonto comme la période na biso. Ozwi bande hygiénique wana osopi huile d'olive na ai kwenti kwen. Osopi huile d'olive na ai na bibo s'abonner na lidobi poto landa pratique. Ah to pesa ka toujours théorie. Osopi huile d'olive na kati ya bande hygiénique après olati. Tongo lati bongo lukola ton atongo parce que olongolon ti pourquoi atoko suba no zongel nongo et ça nongo le côté et traité traitement non une infection ou tananzo taba mibal yo muto mesa ko bimana mobala batu o azaki akei abimina mwasi na ndako ya kokoba na yo aboyi pe préservatif ali kaka to beta ntolo nzoto na nzoto eloko ko utiliser eza ai comme la ba amoxicilline te ba antibiotique ebele peso estomac traitement ezaka ai mélangé na huile d'olive. Si tango zo tiango lati bien na cicristeno po e panzana te vandi penza kimia et traité journée mobimba. Po il faut quoi ya Nice ti e na chata bena biso. Ezo traité donc vendre journée mobimba na poko changer sokoli o lati msolongo na tongo. Salongo pendant une semaine ba traitement na ngeza ka pendant une semaine. Salongo pendant une semaine. Au mona kimia na tongo silisco bando sa bongo ata na semaine une fois ou deux fois pour être traité. Et on est à secret ya basi oyo babimana mibale belé. Topé basi oyo yo ba mesana ko bima na mibale ya bato. Topé moi si o azane sérieuse aza mobile mo même mobile na za kandumba akenda ka ko bima na basi belé. Donc on est à secret o za quelque traité yo ba infection nyonso que longwa. Bobinga la quinoise mais soit aigle ba traitement no pesa na tangela ngo ezate ke imagination na tangela ngo no futo mbonga ba traitement na ngeza ka toujours biloko to liaka nga bozela alternative na pharmacie to bande infection parce que si ton to ko bana mayela ko laksa lo lengeni mosi a serva ka mobile na kolambeto et c'est ngano boso to bongsa no ba chata ben poto ko na point wana to ke na deuxième point na biso ezani deuxième point na biso ezali to bongsela papa nzela pona kauta aganga to bongsela nzela na nini ba mame belé tokomi kase mama atoza comportement malamu atoza no mobulu te mais point wana so bongisi yango te yebaka papa koya akoyima jeune fille okiobeti gender na yo metango ye au lieu ozana ndenge mwa mayele ba rêver te mais ozo sa ba ndenge moko boyo oka ba rêver yo alors faut salela oyo na opesa mayelo deuxième traitement na opesa soko salela ngo okito mata papa koyeba te par plus soko lingo bimise mbongo sala ngo tokei bozo papier na biki bokoma. Deuxième point na biso ezani eza bongsela papa nzela ekoma lisa pitango kotozo zoka te meyenda zoyoka osela nini mama naza se biso nyonso toyebi citron comme moko to utilisera trop osombi citron na yo na miel au fini citron na muke na mwa bocal au passant au saleté kotate ozwi miel na yo toke ba miel za trop na bambuma ba biloko moko traité miel no kitoko na passoire et kiti penza propre ozwi citron osangisi yango na miel obeti patika ya mingi te ya mukie après ozwi bande hygiénique no olingi on na lisapi oyo tango olinga bande hygiénique no na lisapi oyo après ozwi opoti miel na citron osaki mélange allez osoki na kata chata bena nzela na biso basi tango ozo soka ngo bongo vandi no wana de hotel ko sokolo vandi no journée mobimba soko mono lingo suba obimisi na malembe osubi osiso pa ngusi na papier hygiénique alo zongi siango lisusu c'est papa futiote lobelo mususu soki alelite lobelo ko mususu po solution na pesi en tout cas mekon lelo mekango lelo salelango opesa nga raison yo mtu mnokozaka fra baza mulangi ya bido mai ezokota ya coca ezokota ya primis ezokota mena oyebisa bino oyo na peso solution oyo
bidon message kokota turo et que kangama et que senga pardon et que tout non ce que ça linine ça ka solution ça mélange ya miel o lingi ngo kana kata bandi génique kokoti oko pesa nga raison oko benga la kinose en tout cas tolanda ba mateya o pendeza solution nga na tengeli yango na tengela mena baki na pesa on a bon te no kabango parce que no kabon pa ba signon so ba mba ba sakane biso makasi ba mamo ba bimina bukoko ba sakana biso pe makasi yo kasi zakala haza ni zakala bloko te bloko oliate wana pe on pesa binoza ni mo suka zakala ha pondengeza na soka ceinture yo bongo partout okenda bandomona kamuna ko ifongama mnoko nguma partout ke côté simba te bando simba kapano bo sala mayela na bo pesanga ba suite na ko sepela mingi na bitango yo ki théorie awa s'abonner na Lidobi TV Polanda madame Lidobi ndengo bando pesa ba pratique parce que nga na pesa théorie madame Lidobi TV yende mtando pesa ba pratique lo lenge no ko sela ngo akola sebino munena munoko pendenge ni munoko eke diminuer bo s'abonner na Lidobi TV oui yo pe mtozu sur occasion no s'abonner te na kati verté la politique officielle ko ba toujours na ko s'abonner toujours pour ça la biso bien s'abonner pour ça biso moi courage pour se pelisa biso pour to koba lisusu na ko sa musala o exact o sengelo bonté ezaka ke ko s'abonner za non gratuit s'abonner pour se pelisa biso to pesa bino susu ba mate ya mususu parce que to bito fongolon à la vérité en politique officielle to fongolango bawe kangama to fongola basi ba mémoire bozonga lisusu ndenge bozaki bo baloba première bolingo siko papa zaki nango abosana ezonga sunatan na lobi boye premier traitement langa na pesa ke zaki ai pour na traitement na biso après règle lo na pesi pour na basi o mingi ba mesana kobima na mibale ya bato moi si aza sérieuse mais mobile na za sérieuxté moi si o abima na mibale belé bande na pesi mate ya solution ya ai au rappel au sanction na huile d'olive yango nde mutu esala ka moi si azala bien infection et kangakange to tension penza na kati ya bandi hygiénique kwenti ton coller bandi no na kati ya sous-vêtements zo la ton mo na penza oui et vente bien obi mo tamboloza à l'aise yango zo traiter zo longola microbe batando bandomona ke oui ba perte blanche en debi mebele titi so respecter une semaine notre traitement au mona ke oui ba perte blanche nyon so sili traitement kitoko e moko tongo kota foko abando kon li souteza cotilis abimilisa le tongo kota suna deuxième traitement pour avoir au salela système ya kola juana ya bongsenze papa e senga no bandano na traitement titongo bongisele nzela so zimbo kanisanga ata moi 10% ça la bien bon 10% nangazani il faut s'abonner babi leader de Lyon yonde les padres de la presse mon condu mobile à pembe en tout cas vraiment merci beaucoup na mutunyo soyo atie lito ipe misu pona kolanda la kinos misu egana 4 émissions 100% vérité ba mama oyo ezopesa mayele tozokoba toujours bolandanga na numéro susu ezali koya pona lelo to suki awa to continuer na ba jour ezali kolika ciao. Kande tolobakati na kati ya verté politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso